Toko fongola magazine ya biso na mambi matali politique epai wapi. Mwana mboka Espérant Mosengo elongo na mwana mboka Richard Kapiamba basalaki mobange na descente kuna na quartier Bola Tomolanda. Mokolo ya samedi 16 septembre ezalaki putulu e matamakala matikala epai wapi mwana mboka le secrétaire exécutif ya mouvement de libération du Congo MLC na Mokuse Changu 1 mwana mboka Espérant Mosengo vrai natif ya Masina asalaki mobange na descente na quartier Mapela plus précisément na localité Bola na yango bo simba pe boyeba ke descente oyo ezalaki na cadre ya ko visiter base na ye ya Bola pe ko échanger na bango pona ko se mettre en ordre na ba échéance électorale oyo zokoya pe atelisaki bango lisusu tine ya élection eza nini pe mutu nini esengeli ko voter. Tomonaki présence remarquée ya député national Richard Kapiamba oyo azali moko ya ba cadre ya MLC pe na madame Belbiche Ambele candidate conseillère municipale pe lisusu mwana mboka Héritier Ngweso oyo azali candidat conseiller municipal pe na simana yango mwana mboka Espérant Mosengo anosaki d'une manière officielle na base na ye ya Bola ki akozala candidat député provincial na Masina na micro ya présage Mag Toyoka ndenge amolobeli boye na kimia biso awa na Bola esengi to pona bato ya biso soki to poni ya biso te ba problème na bino moto akolobela bino akozala te baseli moko bauti kokure mai bakure mai ya tanga oyo basuli kuna libolo koto na se baboye kokita po anini parce que bino boza na couleur ya MLC bino bayebi bino bandeko ya bino problème te biso pe toza na makoki ya kosala ngo te mais à travers bino toki kokoma na makoki wana nga nayebisaka président héritier bon, et sa promesse n'a fait ce qu'on a battu dans le poids de la robine. Mais sa présidente dit ceux qui ont assumé dans la dîme. Nous avons assumé la papa, pour les hommes, sous la dîme, abonné ma ceux qui ont assumé la dîme, parmi les lots qui ont bossé au sein de tout ça, on a monté, on a bino, tout le temps pression pour un salé. Ils ont entré dans la dîme, ils ont coupé cela. Ils ont pour ça la bonne reliée du logo na quartier 1 parce que ce qui est salami ils ont la situation sous une débabeli ma casse na kacha butu bon mais maintenant mon Congo bon matana ngomba on se dit les a bien monter beaucoup qui démenti et mener moto attaquer la commis député en réalité parmi les attributions députés de notre Koloba ils ont pour légiférer là pour contrôler exécutif et ça pensa mon salaire député mon salaire député zali kotia pression boya kosala moto boya kosala moto si ba komzala mal à l'aise ba ye kosala mais ceux qui kosala moto kolobela bino te le 16 lobby ezalaki rentrée parlementaire pour la député nationale il y a des députés provinciaux le 30 septembre ba outi la vacances à 3 mois. Dans la vacance, c'est à la temps où chaque député a en fonction. Il saute, il saute aux oeufs pour Luka. Bah, on a en fonction, bah, on vote qui. Et c'est là qui va y avoir qui dans le terrain. Bah, y a pour tout, na awa pour vivre à l'ennemi. Bah, problème n'a vu les années. Bah, bien là, on va pour récolter la désidérata population. Quand on va pour soi, bah, connu, on va bien un rapport à vacances parlementaires. Quel ici au niveau provincial, quel ici et pas gouverneur. Na niveau national, ici et pas premier ministre. Né yango permetaka ça la budget à l'année prochaine. Batali année au Congo Bochotan na tesa l'état. Si qu'on a besoin d'années, batali. Machine les gens na problème va bien en Bola. Baza na problème songolo papa. Si qu'on a un problème baza na moto résoudre le problème ni par rapport à Congo tout ça na ngo. Et tout résoudre le problème boy basali mais boye bisala tant que batu go vota balonga masina tant que batu go vota balongwa changu ba problème ya bino koyeba na ndenge
nsima na yango mwana mboka Richard Kapiamba ye mpe azangaki maya koloba te tongolanda. Mais à moto ezali ke tozali ensemble mwana ntango ya solo ezali biso tokoli na ntango tovandi na ntango tozali na ntango bato mosusu bazoya aye lelo akoti afanda kote mosusu aye kopesa fois azongi akoyeba makambo mosusu bakoto te abanzi soki vraiment okotia biso kwa okosoutenir biso tozala mingi ya kopesa biso me soutien na bino ekozala kosoutenir bino moko. C'est-à-dire ceux qui vont se tenir biso, vont se tenir bino moko. Ah oui, tourner oyo esuki kaka na quartier Bolate, Espérant Mosengo akotambola na babasi na ye nyonso ya masina po alamusa bango bazala prêt po na bitumba oyo ezali koya liboso. Ah, Espérant Mosengo boyende ezalaka pasola mai toleka.